mobali oyo ya la baronne Karine Mokonzi la baronne mobali na ye oyo sika oyo tozomona oyo azalaki kobomba oyo azali die kokao na ye oyo alataka boucle d'oreille oyo azana grumete ye oyo bozomona na ba image oyo bozomona na ba image ezali mobali oyo ya Karine Mokonzi la baronne. Nakanisa na ba video bokoyoka pe bokoyoka azali koloba ki aza kobenga ye yaya aza kobenga bayebani deja ye pazoloba kala. Nakanisa bozo comprendre très bien. Karine Mokonzi ndenga zawana mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa mobali ya Karine Mokonzi ezali yeyo oyo tomoni na beleli. Ye wana pe aposte ye na kati ya Facebook na ye. Alors bandeko na yebike mingi bakoloba te oyo azali manager. Oui, aza manager ya sika ya Karine Mokonzi. Misusu bakoloba te azali connaissance na ya kala aza yaya na ye. Oui, azali yaya na ye, azali connaissance na ye ya kala. Bandeko nakanisa ata bino ba oyo bozolandanga bandeko basi. Soki natuni moko na bino, Diego kao na yo azali nani? Majorité na bino, nalobi minorité te, mais nalobi majorité na bino. Majorité elakisi mingi na bino, Diego kao na ye akozala, connaissance na ye ya kala. Diego kao na ye akozala, yaya na ye ya kala. Bon, yaya ya kala lakate, akozala kaka yaya na ye, grand frère moko boye, yaya ya quartier. Majorité na bino. Ezali pasi Diego kao na yo, azala mwana mukeke yo. Ezali pasi, bazana bango, mais ezali pasi. Diego kao na kokozala boza mvula moko, to kaka yaya na yo. Akozala petang mososo, yaya ou bien mingi bazalaka, yaya yaba âge ebele vraiment te. Alors, soki botali ndeko mobali, botali Karine Mokonzi, alors bokomona ye wana kaka azakolala na mbetu. Soki alati ekoti ezali pote to compare ye na oyo bazalaki kolingana na mbetu na Karine Mokonzi te. Bokotuna ngai papa robo, est-ce que Karine Mokonzi akobombela na sens nini? C'est tout à fait normal Karine Mokonzi a bombaye parce que Karine Mokonzi a kalikilaki makambu na ndenge kokende. Mais muta bebisele makambu ezali kaka ba propre batu na ye. Bokanisa bien. Karine Mokonzi asali be mission awa apupoli ba comédien. Ba bengi na telefone na batu nyonso ayambi te. Ansuluzolo abimele na tongo. Yesi kwa ibaki teke Ansuluzolo abimele na tongo. Et puis Ansuluzolo tanga abimele na tongo. Eza video o bozomona teke yat bimi na porte azokende. Bien sûr ezali mukolango eza pe erango. Ansuluzolo kutu. Ansuluzolo abimaki abombami.
azobenge kaka pene na ndako na ye, donc na liboso kaka ya porte na ye. Karine Mokonzi alali na mbetu na oyo ya ye Diego Kao. Karine Mokonzi alobi ye moko tango bazobenge ezalaki 5h du matin. 5h du matin na été ezali éclairage moi. Boyebi yango biso nyonso toza na poto. O baza na Afrique boyeba 5h du matin ezali éclairage moi. 22h ezali éclairage moi. Alors sikoyo Diego Kao Karine Mokonzi ayambi téléphone. Alobi te ezali papa Hans basololi. Diego Kao pe tangu téléphone wana ezobenga. C'est possible Diego Kao alamuki na mbetu ake pisse. Sima aleki na balcon atala mokili. Tangu aleki na balcon atala mokili. Mbala moko Hans Luzolo azosola na téléphone na Karine Mokonzi. Karine atikali na mbetu. Hans Luzolo azotala balcon po bakotaka mingi na sima to na liboso. Alors tango abimi na balcon bisika sikoyo Hans Luzolo na téléphone azomona mbala moko Diego Kao. Siko pe Hans Luzolo lokola bamoni ye alobi mbala moko na Karine Mokonzi. Naza na nga na ndako te, naza pe na musala te, naza penza liboso ya porte na yo, kopeno pa zomona nga pe nazomona ye. Bo comprendre sikoyo. Alors Karine Mokonzi makila na mai esili. Po Karine Mokonzi na telefoni pe, sa lobaki na Hans Luzolo. Ozobenga nga penza nga kanisi likambo danser yango na lamuki na 5h na yambi rapide. Oebite tozali awa na papa. Donc Karine Mokonzi pe sa confirmaki na telefone. Nzoka na moment wana Karine Mokonzi azo confirmer. Diego Kao aza na toilette te, aza na balcon. Face à face na Hans Luzolo. Alors Karine Mokonzi akowanga na susu nini? Po ndenge zali wana ata lubina Hans Luzolo bomba sekele. Hans Luzolo a bomba sekele jamais. Okoma na ndako akoyebisa mwasi na ye. Bongo mwasi Hans Luzolo akoma na bakamaradi divisé Liège par 4. Donc un quart ya Liège ya Congolaise baza bakamaradi ya mwasi ya Hans Luzolo. Boyebi ndenge kopanzane somo. Alors sikoyo Karine Mokonzi de toutes les façons asalaki kaka ndenge wana Hans Luzolo bomba sekele. Alors Karine Mokonzi ayebi ke Hans Luzolo bombi sekele mais pona tamula ite ekopanzana. Alors lokola pe si bamoni ye abimisi ye na belili manager yaya na ngai tomonana kale. Ça fait 3 ans. Osali 2 ans na poto. Bozoka maloba bino moko bazoloba. Natali yo boetango benge nga pel video. Natali tala slim, tala beauté. Ozoka Karine Mokonzi ndenga zoloba na yaya na ye. Soye gloro lenga zoloba yaya na nga slim. Bisonyo sto seki. Karine Mokonzi azoba na yaya na ye. Na tala pel video slim. Mbala moko yaya na ye. Alobi 3 ans. Osali 2 ans na poto. Karine na asali 3 ans na poto te. Téléphone wana ezaki na 3 ans tango babenganaki. 2 ans liso babenganaki. Osali 2 ans na poto. Tosolola kala. Alors bokanisa malamu. Karine Mokonzi tango azoloba na biso. Ex ni moko kala azoloba. Alingi bazongana. Alingi azongela ye. Kasi ye wana bamana ko so na appel video.
ye wana bomoni bozela mobali mosusu te oyo alalaki na mbeto oyo bozomona boucle d'oreille ye wana boloba na longole koti boloba ne sikoyo bozela te akolisa suki akanga lox d'avance ata sali bongo anzolozolo sayebisaki madami na ye sekele ekobombama te mobali ya Karine Mokonzi Diego Kao ya Karine Mokonzi ye wana komi manager na ye ezali esengo mingi po Karine Mokonzi akoko tika manager ne Valentino Pamba te fo tika avant tika ye fo zala sir à 200% manager oya ye azali penza ya motema azana capacité ya bien na préféré ye ke Valentino pona Valentino bazana likambo te baswani te babundi te alors oya ye moko motema oya ye moko Diego Kao oya ye moko yaya na ye oyo ye moko la baron azomona ye na grand beauté selem aleki mibali nyonso ye wana boluka place mosusu te bozela te botunaka ke wapi papa YouTube non aza papa YouTube te aza papa manager ye wana mobali ya Karine Mokonzi boyeba eza ye bokanisa te Karine Mokonzi soka bimeseli bino mobali mosusu aza pembe neti oyo bomonaki na foto aza jeune ke ye to bakokani age bokanisa Diego Kao non d'avance ata bokanisi lokola Karine Mokonzi alobaki aza Diego Kao na ye donc mobali yango fo azala kaka JDT soki abimisi JDT wana tondimi mais soki JDT abimi te wana ezali oyo tomoni sikoyo aza pe pembe aza pe na boucle d'oreille yango wana kaka ezoloba ya rondre pe aza pe na grumete aza pe mulai ndenge moko na mobali oyo alataki peignoir botala bavideo mosusu ezali kaka wana na kati ya chez Mokonzi bolimbisanga na Karine Mokonzi la baronne na Facebook bokomona alati peignoir ya pembe ya mokuse po peignoir wana ya pembe ezaka penza milai te esalama mpona bataille S biso bata milai to na ba peignoir ya pembe ya bongo te soki eza ya besu eme bongo ya biso mibali ezalaka ya bleu ya pembe ezalaka mingi ya mibali na basi oyo bazali taille moyenne to ozali taille S alors biso ya milai makasi tozalaka na couleur bleu nango esalama bongo eza code ya bapeignoir wana alors sikoyo ye ndenge aza wana azali Diego Kao ya Karine Mokonzi azali oyo azobima sikoyo na Karine Mokonzi soki abimaki kaka pona azali Diego Kao ne pour attendant tokoyeba soki bakokontinue tokoyeba soki Karine Mokonzi andimaki bazonga na ye parce que azwi mwa temps pona mampuya eza normal na age ya Karine Mokonzi akokolekisa 6 mois te nano bakotie te ata bino oyo bozolandanga ata boza na copain te nano ozwi copain ya seri te bolekaka na boîte ozwi ata coup direct na ningisi okei bosalaka ata bavoyage okei ata na capitale moko otambola okroise na touriste moko ya lokuta kombo na ye papa robo botalani boningisi ozwi etolomo na yo yo mpo pesi ye oyo alingi munda mutu azongi place na ye sa mamero ya telefone sa nini alors Karine Mokonzi ye moya asala yango eza te donc soki aza na mutu fo bomone kaka mpo moyen abomba eza te soki azwi ata ya kobombama fo eyebana kaka
bomonaki bien babeti lisolo azwaki garagiste ya Olga Kabelo Mundibu oyo aza na mwasi na Camerounais aye aniki me Karine Mokonzi akokolekisa ta ebele tazala mampuya yango Diego Kao na siko nde confirmé azongi po bazala na ye ndenge mutu nyonso azalaka na copain soki bakokende na fiançailles bakei na mariage bakei soki bakokabwana bakabwani mais mampuya non mampuya jamais mampuya nunca azana besoin ya kozala na mampuya te mampuya akokozala nango te anango posa te donc mampuya anango posa te yango wana oyo bomoni azali ye wana bozomona na ba video ye wana bozomona na mbetu soki makambo na lobi eza bongo te alors Diego Kao fo ezala kaka JDT soki JDT te ye wana parce que mobali yango fo azala kaka yaya ya Karine d'avance Karine banda abanda na Diego Kao na ye donc toloba kaka boye banda Karine Mokonzi abando tala mibali azobima nanu te nanu bafungoli ye te azako tala toujours mibali ya mikolo fubu chango na mitu na bino Karine Mokonzi a partir ya 25 ans na 25 ans nde Karine Mokonzi akomotia ka na mibali ya âge na ye na obaleki muke na oya leki à partir ya 25 ans bisika Karine azwaki décision ezala mobali aleki ye aza mobali ezala mobali bakokani aza mobali ezala oya muke aza petit frère te mais Karine Mokonzi tanga bando sote mir akende la samba mibali to âge ne aza komona bango ba petit frère mibali yo baleki pe na inane akome ko bude bango yango wana Diego Kao ya Karine Mokonzi na répété pe na confirmango azali muta ajinete azape mwana mukete Karine Mokonzi aleki ata na 1 mois te azakaka mukolo yaya nanga Karine Mokonzi ye paza na yaya na ye mais yaya ya Karine Mokonzi Diego Kao bon manager na bebisi makambo te j'espère soko za la madame na kati ya ndako ngate muna bebisi eza Anse Lozolo batinda ki ete tongo ayawana pona koya ko défendre batoyo bazana tina ba défendre bango te d'avance na salle la bango te mission. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni aba danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama mata ay boss de boss ya ni aba danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.